Matondo mingi bandeko balandi bayenge kino na bino banso epai bozwami kolanda biso yambo ya kobanda nyonso lokumu na tataki ya likolo na se biso epai na bango mpe masanjoli matondo na kokanisa biso bana na bato libota bayindo kotindela biso molimo ya bokasi mpe na nguya aya kobota makati na biso po azongisa biso na nzela tata mokili na botata mokili po bongo tozwa tomba mpe longengo tomona esengo mpe lokola balokoso mosusu matondo na fumuki mbango ya ntongoni wapi oyo azali liziba ya biyami na biso bayindo matondo lisusu na kimpavita mokumbi sango mpe mopesi mbeka na bomoi na ye mpona biso baleki na ye matondo na basantu balongo na biso nyonso wapi oyo bongo bandimaki bomoi ya mbeka mpona kondima pasi na mosuni na bango kasi bongo bosembo ya tata eloba mingi mama ti baki kopesa bomoi na bango mpona biso batikani na bango mabele ya Kongo mpe Afrika matondo na bana bilaka banso sika bazwani wapi oyo se bazongeli bonzambe bakoko babango mpona tombwa ya Kongo mpe Afrika matondo na bakenit bayindo baafricain baye banso kati lopango ya fumuki mbango mpe banani bazali na milango ya fumuki ya christianisme ya islam ya bouddhisme ingeta longengo ya tata mai ya tata mokili ekumbela bayindo bososoli ya makambo oyo eza lobiko na biso bayindo matondo mingi nde bongo lelo toye liboso na bino mpona kolobela nengo ya likambo to motu ya likambo tokoloba lokola evenema ekomi lokola historique moko koya ya nkumu ya Belgique babengi bongo roi Philippe de la Belgique wapi oyo ya ote bongo koya asaki discours na ye le 8 juin oyo tozali makambo bongo alobaki atalisaki ya mwetindi biso tozonga topesa bongo lecture spirituelle bobo mesano oyo esengelaki ezala to elobama par rapport ya ba représentatif ya bokonzi mibale bokonzi ya Kongo eza spirituel manifesté physique représenté pa ya Nkumu Chilombo pe Belgique idem représenté lelo epai ya roi Philippe oyo bongo akitani na Baudouin pe bongo na koko na ye Léon Paul II wapi makila libebi mpona Kongo mpe na bayindo kasi yambo tokota na mozindo ya kosembola mai ezali nde bongo tokotia extrait ya discours ya Nkumu Philippe ya Belgique e bongo tokozonga na etando tokoba mosala ya tata bobo mesano tolandi baso na bokebi matondo La reine et moi foulons pour la première fois le sol du Congo. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre invitation. Nous sommes très heureux de découvrir votre pays et touchés par votre accueil si chaleureux. Je m'adresse ici à travers vous tous, à tout le peuple congolais. Je veux vous dire l'affection et l'amitié que je ressens de créativité, fort de l'expérience et de la sagesse de vos anciens. Vous êtes l'avenir du pays. La culture congolaise est riche par sa diversité et ses traditions héritières de son passé ancestral.
En elle s'exprime l'âme congolaise, empreinte de cette extraordinaire vitalité qui lui est propre. Monsieur le Président, il y a 62 ans, le Congo et la Belgique ont tourné une page essentielle de leur histoire commune. Depuis, votre pays a pris sa place, pleine et entière, dans le concert des nations. Aujourd'hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l'avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu'à valoriser ses talents. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble, sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement, afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Matondo bandiko balandi tozongeli bino susu na plateau na studio na bandi tolandi discours ya roi Philippe ya Belgique ndenge asali discours na tozwi kaka extrait ndambo pamba te matozo mobimba eza te ye azali koko ya roi Léon Paul II wapi oyo Baudouin akitani ye bongo akitani na Baudouin bongo koko na ye deja na kozala na biso na bango bakota deja kala loposo pembe deja na ba 1483 bayaka deja komona biso na nzela ya Diego Cao pe bongo na 1485 deja ben kostali ba catholique baye et ba christianiser baluki ko détruire royaume na biso batikala libela na mabele na biso nde bongo ba traite nucléaire koleka ba colonie donc tozali susu batute ba chosifier déjà moto moyindo moni nde sikoyo bongo bandi batia alignement nde bongo na 1885 donc 84-85 conférence de Berlin baye kokabola ba territoire africain tolobela bongo ba royaume empire na biso sans consentement sans présence ya ba roi ba empereur ba dignitaire africain bazala te parce que baza ko déconsidérer bino baza ba makapu basu batute bandi eza clair donc bakei kuna Bismarck na Belgique na Berlin et bakaboli mabele na biso lokola eza ya bango nde bongo Belgique oyo okota plus de 80 fois na Congo ya zwi bongo Congo donc roi Léon Paul a zwi bongo Congo komi propriété privée na ye et comme état indépendant du Congo donc Congo belge comme ya ye donc azwi yango propriété privée na ye azwi ba militaire ba mercenaire na ye
aplanté ba na Congo mais comme ko commander à distance aya kutu te na Congo yango amona pete Congo yango ka na carte et akambi Congo na mutema motani nyonso ya mabe ya satana. Donc business ya ba pine ya caoutchouc avant boba ko découvrir pétrole goudron pe sala ka bon pine eza pe na caoutchouc. Bon caoutchouc ya nzete ne bon ba koko na biso déjà l'air ye aye ko na 1885 wana ti 1908. Donc 23 ans wana abomi la moitié pour la population congolaise sur 20 millions abomi 10 millions et mutwana azangi même comme to benga ye sanguinaire eza mukie criminel eza mwa malamu. Donc comme ba kopesa il faut ba lukango ba sala la mabe makasi. Donc Satan à personne. Et parce que sur la tindio ozwa caoutchouc pe na ba ivoire. Je dis ba pembe ya nzoku. Et ceux qui ozui nombre montant quantité voulu pas na bangote bidoza boye go fa kato maboko. Et akati maboko ba koko ba biso ti ba ke abomi katikati. Ya ba congolais o bazalaki na époque wana. Est-ce que tu as imaginer pas si oyo ki biso siko na kati ya 10 millions wana bomaki est-ce que ezangi bangunza ezangi ba scientifique ezangi batu ya mayele o ba ko tombola Congo nyeso bakei na mbeka e makila batu wana kende pamba ne batu wana baza représenter pas ya mokonzi na biso actuel. Donc mokonzi ya mboka za représentatif ya mokonzi spirituel o ezo kamba oye mona oye monanité ndeto ko pona bonkumu mokonzi ya ekolo ye a représenter bae oyo batie na bokonzi quel que soit kokota ya lolenge nyonso koteleli soki déjà ofanya bokonzi c'est que ba molimo veut dire Congo spirituel endimi yo nde ofanda physique mwana quel que soit ndenge abotami soit na bomoi c'est que libota molimo ndimi mwana nazala akozwa kombo on a droit ya libeli on a droit ya komema ya kokolisa ye. Donc il y a pas na devoir ya kozongisa ya réciprocité ya bolamu kati ya libota nde na bongo na koya déjà ya nkumu ya Belgique et pona nini balongoli symbole to bongo statue ekeko ya Lumumba waza bongo international waza bongo longo waza bongo divinité politique na biso déjà pour réduire vibration ya muta Lumumba nzoka mabeto malamu zana bona makila déjà koko na ye makila déjà ya libebi o ya bimeleli moi Philippe et maboko ya kataki ba koko na biso logiquement dès l'entrée de jeu il n'a pas fallu nkumu na biso déjà akutisa ye leba ba pesa na mbote ye apesa mbota abimisa luboko te po ye aza luboko te donc ba koko o ba pesa bokonzi bazongisa mabola mukila molimo so ba ndimi mwana ba ona bokonzi ya Congo o représenter bango. Donc toza ko sous-entendre que toza na maboko te bokati biso maboko wana ezonga. Donc ingeza la pena humiliation to humilier fois de ndenge bango za ko prétendre que Muta Lumumba a humiliaka bango na discours il y a juin, il y a 60, le 30 juin 1960. Donc il a fait la fois D. Pour appeler papier mote ou bedi obimisi le beau côté pour l'après discours le baquet tozangi maboko pour maboko bokata bakona sur maboko obisi tozangi maboko ya moto pesa bino mote zati. Donc ba médias nationaux, ba médias internationaux na ke lobela yango makasi. Mais discours il est inaperçu et to komisi ba ya bisote mais ye akomisi kutu koko na ye Baudouin koko na ye roi Léopold et biso baina. Donc Muta Lumumba soki lelo na monde bayebi ye grâce ya discours ya reconnaissance oyo wapi aki kozongisa histoire ki tozu indépendance oyo eza bon vouloir ya ba Belge te nana bosse ba miliaka biso baza ko titoyer biso vous eza pona mundele l'homme na bazo titoyer kaka l'immaculé tanga qui peut conquérir indépendance mais mutakasa ye aza ko cajoler ko glorifier
ba belge o baki ko boma biso nde wapi mbuta kasa histoire ngo tumekoni sur plan international et mbuta lumumba mais de mokila molime poni etomboli partout au kende lumumba zali ba université ba kombo ba tia ba mbongo na ye partout azali kuti na parlement auto za États-Unis ba bunda na assassinat ya mbuta lumumba omona mokila molimo etombola bato donc to raté occasion oyo pona ko sembola ko lakisa bokasi spirituel ya Congo nouvelle oyo to komina yango tozonga toloba ete Moïse yawe na bango aponaki ye auti koboma égyptien à défendre hébreu nde yawe aponaki ye ayaki sanguinaire mpo na biso mais pas na bango baponie nde bongo azwi bokonzi kuta azalaki kobegeye likukuma makasi mais baponie kaka na likukuma na ye parce que acte asalaki wana e baacte wana nde eponisaka biso etombolaka biso mokili ya molimo mpo physiquement tosali preuve ya kotombola ya biso matondo mingi nde na koloba ya roi Philippe bato babeti maboko abi une très grande profond regret na ye ya ba blessure ya le passé siko biso batasali mabe ba blessure wana to beteli maboko pona nini donc costume cravate eza pena tenue otoloba faut pesa kango ba bizengi na biso ye bato baza bata maboma nde balata kango parce que la tenue oyo etalisi buzoba bolimbisa parce que bato wana na gestion ya mboka échec bakokaka te na makambo bakoka te soki bakoka nini ekomi tenue officielle donc te eza tenue moko oyo eza dignité bandi balataka yango donc tolata nde buzoba liposo pembe nini yo sala biso mabe biso to koglorifiaka yo non il y a vraiment altitude ya nkumu ya biso bato ya kanda parce que bakoko na biso baza misisa na biso bazongi na pasi na douleur ya avant ngonga mutu moko abikisaka ekolo mpe mutu moko akwesaka mpe ekolo tozonga kala baya bible samson azalaki ye moko bapesi ye bikila na ele bakati bikila bakati ye suki pedi bazwi nation na ye population na ye basu makasi te omoni donc biso mpe lokola le bazwi kaka roi nzingaku lelo afrika ezonyokama mpo na roi nzingaku adini kaka kosincline azwa libatisi ya mwa prêtre catholique moko boye un escroc blanc moko un petit escroc blanc moko asimbi roi na mutu esili bokonzi ekei donc mutu moko akota bato nyonso na pasi e lelo totiki abwakela soi na mémoire bakoko na biso histoire tokoefasa yango te vous allez reconnaître yango mais il faut badommagement intérêt ezala ndenge lelo oyo Allemagne asalaki mwa semblant na mibi e Congo azozela makoki na ye mbongo na ye eza na bango kita ya Congo babani koexploite yango donc de 1885 roi Léopold azwi Congo propriété privée na eveli lupango na clôture na oyo teleki mboka yazokamba 80 papa nayebi te tobenga ndenge nini comment c'est possible soki ya mvutuma ya katoliki te soki ya mvutuma ya binzambinza bakumbaki bosata na bango te ndenge nini mboka monene bomboka moki ekamba yango c'est impossible. Donc christianisme c'est la sorcellerie occidentale pour les Africains. Donc être christianisé, être chrétien veut dire aux autres parties na kingdom, veut dire aux sorciers. La normalité. Donc à Kambi Congo de 1885 à 1908, veut dire 23 ans, yemoko abomi nombre ya batu bon katikati ya population. Nebongo il céda na Belgique sikoyo. Yesu azwi yango de 1908 wana ti 1960. Donc 52 ans au total, 75 ans il y a pour exploiter sous-sol congolais. Donc nako boma bato, ba réduire biso, ba bomba exploiter bedi celui le Congo za lelo boyi. Baza la base échec ya Congo. Parce que na vision ya ba père fondateur bapel ya révolution bambuta Lumumba bambuta Kasa bambuta Mobutu tolobela bongo soki injonction ya Belgique te ya mundele te cohésion wana trio wana bokasi wana bankoyi wana enga mema Congo musika me Congo zo jouer rôle na ye comme il se doit gâchette ya Afrique mais lelo Congo na milangwa Congo na désordre etande batiki Congo et baza ko soutenir biso ko beta matolo kana éducation médecine akumisi atani kombo ya prix Nobel o bango ba gratifier ye soki
nani docteur Mukwege atangi na mokazo akisi ebola parce que la médecine na bango parce que za makamu na bango tozaka osaba facti pour na bango mais médecine traditionnelle ya biso bayini bako lobela ngote éducation parce que ça ya bango ba otangisa biso buzoba na bango donc ndila za soutenir makamu oyo na scène nango eza intérêt na ye tozaka bayene ngonge ko ki jamais akoya kokumisa mama na tosaka robo roulage jamais akoya kokumisa scientifique na biso mutamaya saka asali téléphone au capi akolobela bango te moni akolobela ka batu wa ebike baza ba marionnette pour na bango donc eza discours moko raté joueur a raté des échecs donc mbalasima même kobengi ça homme spirituel au basindi partie spirituelle ya Congo parce que mingi na ba palais présidentiel ça ba pasteur ba évangéliste ba diacre baza kaka bana mitinda kusida baza ba pièce ya destruction ya Congo ya bokonzi ya Congo to comme na trône ya Congo azarte donc eza mukumba mokila molimo ekosambisa biso ekojuger biso d'une manière à d'une autre donc ngonga ekokaki koya na ye ezalaki po Congo azwa misolo donc Belgique nous doit faut pas dédommagement intérêt parce que abomi batu ya Congo abomi force ya la population na ya abomi bakoko na biso azui mine na biso illégal exploité donc Belgique fait de la saisie na Congo na habité port à Belgique envers son photo kanga on veut dire tozo mbongo on veut dire na habité Belgique mbongo ni akofuta Congo na nkonka ya pamba Motalu Mumba bango abomi ba pikole même minu na ye tala passe ya bongo donc famille na ye bana bazangi pe Congo ezangi nkoi Lumumba watu wa bamona ki vision ya Congo meilleur e bakaboli bango be jonction nyonso wana donc passe pe mawa to renverser tendance to sa makasi ye baiki bangunza banganga ngunza na ebite to lobela nini bakwatulendo ba roi wabino nyonso wana to yebaki na lisanga na yo moko ya bayindo kokate kobikisa Congo na mobimba nango même pas Afrique même pas Congo même pas province mobimba ba Congo to kokate donc tozo obligé à kosanga to renverser tendance parce que 90% to loba Congo baza ba christianiser et ndenge tendance ezala renverser ba député ba tout obima baza ba christianiser quand je suis chrétien je suis pratiquant chrétien je suis catholique bango nyonso wana parce que ndenge tendance ezala renverser donc il faut tout ça la makasi to sangana nzoto mutu azala kaka lito ipaza mutu mis paza mutu ozuli kabone ya koyoka ya kosala ozaka mutu et te ba bongo konikitisa entre biso banganga ngunza biso ba leader spirituel africain ya religion africaine ba otozui likabo ya fumuki mbangu te ba kina kosangana nde bukasi te boto renverser tendance donc il faut ba kimbangiste authentique to koma ebele koleka na Congo kibongo wana donné ko changer ce ka ba christianiser ba biwele ba leki mingi na Congo to ko baka na pasi oyo et to yeba ete tata mokeli azo kontina makabo apesi biso bana na ye tata mokeli akontaka na ba don oyo atie na kati ya bato ni na kosangisa ba don wana esaka tombo ya bato fumuki mbangu alakati biso devant na biso ba ekokutani na période oyo to sangana to benga na munya libanda restriction na biso éducation la spiritualité na biso ya bapaya elongo tozonga sa spiritualité africaine surtout ka fumuki mbangu to kambana yango Congo pe Afrique ezozela Congo mbokelaka Congo bimisi Motalu Mumba watu mukilengini Congo bimisi mobikisa bayindo nyonso fumuki mbangu Congo na devoir sacré to sa makasi to te ya bana bakatolanda bango pamba te baya kojouer rôle lobiko ya Congo nde lobiko ya Afrika pe ya mokili batondo